merci. N'a pas été satisfait aux occasions. On a votre humble serviteur Watolo Kibangola. Au Azakanara toujours pour nos salles abino musala. Mais ça abino souvent biso à tout que ça acaba news. So news était tous les locaux. On a binoté parce que tout le monde a malukuta oh ils ont la news et il y a une valeur mon côté parce que ici on travaille parce que ceux qui nous besoin de travailler on a des problèmes d'abino. Et babi bango kuna makambo biso on a besoin de solution. Tu peux ça solution. Et puis dans le plateau miracle na ngana zanga moté. Nous avons invité na babi fait des nuances azami oyo azaki pe pembeni ya papa Lutumba o pe papa papa pe ba conseil pembeni na ye yango le to ko retrouver ye to solana ye papa ndo bazaki na papa pe en plus grande surprise parce que aza parmi album azo beta single na ye autour découvrir on a bien single na ye pas bien o pe papa Lutumba pe apporter ke ba conseil papa ya single o azo beta là je vois directement pe sa mbote ba autour de la votre un serviteur Watolo Kibangola là je vois mon vieux Emile Chakembo papa na Tami na kacha Kinshasa merci vieux pour na $500 babi $500 c'est quoi merci mon vieux là je vois la patronne babi affiché tout la patronne babi est parti à Londres on a babi mère kadeka bana patronne avec Alisanga babi moi la papa mukolo et là on a mon invité nanga bonjour Philippe. Ouais bonjour Arterlo. Babi mission oh yimba bonne santé. Donc en Angola ensemble qui met les gazans de la 3 heures. Les gazans de la 3 heures. Qui met les gazans de la 3 heures, c'est-à-dire au moins les gazans de la qui met les gazans de la 3 heures. C'est-à-dire nous avons malaise. Nous avons malaise. Tout le monde babi fait des nuances. Ça n'a pas le tout malheur aux conseils qui ont gagné. Donc ça là vraiment bien te détail que papa zagi moto ya batonio so. Nazagi vraiment déranger na esprit na corps na nyo surtout vraiment il déranger qui ça là bien te. Et ça là qui bien te papa on de rana papa on va na papa et ça là qui vraiment bien te est-ce que tu vois comment il le ya papa parmi la santé oui ou yo carapé papa er moko. Nzembo ya papa Lutumba. Oui. Ouais. Mayanga na tsema boko na moto makambo matondenga motema ye nakomi kotanga mikolo na misapi nakomi nde kobanga ye mbala liboso yo kendeki isiro ezalaki kaka boye soki nafutaki tikete nalanda yo olingaki yozonga te mama na mipikoli suki na moto makambo matondenga motema ye nakomi kotanga basanza na misapi nakomi na baduti ye moto naliaka nanga sani mokolelo ya komambanda. Voilà yango na donc merci là c'est ma caméra na Chilo production au azabona c'est ma caméra là je vois Mireille à ça là je te sali na bosani bongo te balobi mon grande sœur pop mabele ki bangola na kacha paroi na motema vina ngal kuko Hilbert là on minze mbo na sentir de donc attends on a bien au moni ko mba trop banzemba bave vraiment et ça la rabiso moi bien exact soko holandais na barythmatique na biso lelo musique et comment ozoyembo o sentir muta azomo la ndeta mata mais c'est ça so banini nzembo bave na ndenge za la pena ndenge na ozoyembo sentir oza à l'aise yo mo sentir que na à l'aise na l'aise mais makamuni on a senti pena très à l'aise vraiment o sentir très à l'aise car yo mo no lobby babi fait des nuances ozokipe temps ya rova na papa ya rosola pena papa na ebité ta que yo pose la ta que musicien au vendre pena papa sola na parce que papa ndo ma mutu nyonso papa ndo ko boya mutu te pour même falloir kutana na ye o s'entendre bada na kingai na ba question na kutana papa Lutumba peut-être na oza la réfugié na ba ndi peut-être na revendre na été c'est là na ba penser na ndenge to ba grandeur ya papa Lutumba na mona lokola so na komi ngula ndenge ba ko benga na ngai ndenge no sani mais ya zaki mutu ba tutu père pena ba no sola na ba tu ya ba no kipete ke onani c'est-à-dire tika bala miki ba pa na mutu tout même tel soit que papa bano ya mabatu nyonso vraiment ya zaki mutu ya batu yazaki mutabatu quand de mo bien na babi papa Lutumba zaki mutabatu et le lo sangoni ça le kaki na matoi là je vois empereur balobi et manager moya kala manager moya kala vraiment mais vous avez reconnaissez ça là moi bien là je vois enjancer les fait des nuances au début venant na papa zaki mutumo bien et au kutana na conseil ni apesa ko ya liboso première fois vana ya baki chanteur yimbela kalukela ko ndeba kongo balobaka vomeza mo mobulu chanteur ayemba ganga raté bon musicien ayemba raté ke pour ça le ganga bat baza ko no ba yo conseil o ya pesa suko zo yemba sala ke o ka bazan to yemba la radio au radio za som ta yembo senti douceur moi conseil open et malamu ngana pour taper on a tiré na ngwana
c'est-à-dire que yemaka zala l'aise ko pour la rater aux autres ko yembo zo ganga lokola mutazo belela soki baninte chanteur ayemba fo zala très zala pena très à l'aise kaka yo mo lobi très à l'aise et c'est trop que solo moya papa oyo soko yembo yo kango sala ko bien Nzembo lokola Nzembo ya excusez na raisonnement bien ya tout bambanda banyatsingana mosapi ya suka mamaye banyatsingana mosapi ya suka mosapi ya lokolo na sale lokoteo roba mpangio na tikela bango libala mobali balingaka na boya yande makambo na boya lankina o na zuya ngambo katie mbola lokola ngai na sukola ye ya koma malikele pose na ngai yoyo ngai makila nanga mabe ya kala tirikensala o makila libata basalela ngo mbudente ebembe ya kotelema sotwelula makambo famille babola bandeko nanga mibali bakelela ngona boya kosala défilé na bapirwa mibala baninga o na boya lankine na boya nde makambo na zuyanga moteki mfumbwa mobali ya yebana te o na sukola ye ya koma repose na ngai oyo ngai kutu bingo na loba nini papa ye bambanda na zuwana mokili baleki na bandeko na ngai bambanda na zuwana mokili kaka seba moziki na ngai waterlo na komi kolela yo wapile vie mil shakembo papa Natalia papa Natamio emi shakembo tozolela papa Lutomba merci voilà merci là je vois là c'est ma caméra d'abord on a sur la production babi sur la production caméraman patron babi réalisateur patron yemo réalisateur yemo caméraman yemo monteur maman balaza mystique faut baso ça msala na bien faut ba copie de ma beaucoup fait des nuances Waterloo balobi lelo papa kei mais bino botikali na ebité et c'est ça na pe na ne botikali na papa les gens ba biloko beta pe ya yo et ça avec moi bien donc nazana single c'est-à-dire single moi 3 titres déjà na 4 c'est déjà 3 titres mort déjà na pesaki déjà makambo tant on a ba na pesaki c'est-à-dire na pesaki pour na yoka ki papa so yo mo pena yo ki au senti que ba douceur banzela ba bon banzela ba moi ba ve bazana ba 4 na ressentir ba ve pe ba basala moi banzela na bango pesa na ba 4 parce que na zo attend travailler vous aurez temps de travailler là au salaire nze mona liboso la koma kiango papa pas qui ta mona te vraiment wana ya mona kiango te wana c'est-à-dire na bagi na sana mambo na tina boto yebali liwate parce que na bagi liwana ngaki na wela mango yokeno laksa mais le roi na yebali ke ve arozala kaka to zala na ye na bagi na sana donc carrière na nyanga mo c'est-à-dire nyo surtout makamwe bi mana nzoto longa mo nanu c'est-à-dire single wana za pena ki ngai nanu n'écrivez ma mutu ngamonde na comme c'est-à-dire nature na fait des nuances c'est single on to ko ba titre la ngezani ya liboso tok tok single bo titre ya single poussana nanu hein on comprendre à titre ya single poussana nanu poussana zora ba tikolo place yo poussana ko na pena vanda c'est yo ko ka di poussana bana vanda j'invité tous na ba ferré tous na ba fali poupa tous na ba beritier watanabe tous na ba wera so na ba jibe ba mise ba zebele parce que ba poussa ba tikolo place ni ba poussa parce que mise qui a déjà calé. Oui, en son, c'est trop lourd. Comme on peut peser, faire les peser, fallait les peser. C'est-à-dire, bazala ba faire na ba. La musique mukolo za télé qui a za. Tu as ba 6e génération parce que baba 5e c'est le cas. Tu as ba héritier, tout le monde a pu battre pour sa battre que la paix espace ba robunion, ba déplique. Bon, c'est-à-dire bango déjà babeta mboke yoka bango. Ah, ce qui n'a bi que na ba notala bango, na koki ko moi perte d'esprit. Bon, c'est-à-dire on a la bango tenga la betika toc toc c'est-à-dire le ba poussa na batiki lo vanda c'est-à-dire mutu na mutu ebi ke oyo zali nani oyo zanani poussa na pe petit on a pas vanda attends moi attends on vanda bisika ya danger dans ça na attends moi mal à l'aise mais tika na moi espace mo ka tem ki en place santi que na vanda Congo pour Congo en Congo si bena de oui yo beti plan na yo obi na beti ba yo qui fait des nuances bon pourquoi pas nazo yemba na munoko bango tu ba yemba na munoko mutayemba na mato ya zate nazo yemba ba yo kangai si rezali parce que on a fait des nuances cette royo quand on bon moi fait des nuances o ya yo moko ma mesona tangisi ma termino na nini boni bozokota bon lingo yo mbabo
nakomisala mabe po te bomema ngambo tati koba ye na nyango ambwa kelinga mposo etabe na nzela mpona nyata nakwaya mbolingo na ngai ekoti molunge ba aibinga vendu la terre maya miso na motoki masangani wapi moshwak na nga na pangusa ata nelongi mpona mona nzela na yo amperere de kamfumfue mama jala davina sefo divina mama yo moto melisanga masanga ya sentima ata mama goboli yo kozongaka na nkata mama tika nonga ye o aga mama tikobeta nonga ye Angela ndoya mama. Merci à Fede Nuance. Merci à Chilo Production au bon Azabon ma caméra. Là je vois mon vieux Aimé Chakembo papa Natamil depuis Kinshasa je te salue. Là je vois la patronne Babi affiché tout Babi affiché de chaîne Abinora Yango. Chaîne Yara Moko tout s'abonner et ça là vraiment bien beau s'abonner belé pour s'abonner massivement parce qu'il y a Bino Yango. Chaîne Kamorot. Au bon Luka qui Yango s'abonner vraiment. Babi Sobitka on a devenu affiché tout.com. Vous s'abonnez, on a carrément, vous avez news, vous avez émission qui tourne bien, et dans des awa. Tout ça, ça n'est pas ça, zouate. Et Babi, on a ça, chana yomoko. Donc, on a peine, toc toc. Toc, c'est-à-dire na beta ba porte c'est na beta porte ba vu na nga ba mona ngai ba petit na ngai ba ya na ngai ba papa na ngai ba maman na ngai be Emile Chakembo Emile Chakembo donc petit na yo tala pe kana ngai o sa moi beza te ka Waterloo ndita na ki $500 na peut-être nga te mais na yo ka moi jour l'émission à Waterloo na yo ka moi jour pour doji 500 na ibitenga na 8 Emile Chakembo papa na Tami les feux de Niance ngayo donc on a titre m'a affiché mutema ya affiché tout. Affiché tout. Donc, petit non payé au talent IP et ça moi on a titre là toc toc. On a toc toc. On a payé dans la carte single na yo. On a vraiment la carte single ya poussa na on appelle en fanda. C'est-à-dire poussa na. C'est chant il peut se marrer bachan. Bon dès le début na bisa qui on a ça na nature. Nature c'est-à-dire c'est qui est fait de nuances. Fait de nuances azala mam na payé mon. On va se marrer bachan l'équipe bango tout ndine. Attends les gars bango te parce que bon banze mingo yema mara et c'est bango bat ko mango. Mais dès que tu es nature le quoi nze moni yobi muta koma ya yemo yo fait de nuances yobi. Te na batté parce que na vendre na bango te. Na vendre na bango. Ils sont confirmés vidéo yobi bango ba koma banze mona bango yobi bango. Bon dès que ndetsinga fait de nuances ce qui n'a juste à commenter pourquoi pas faire rigoler comme fait des niaises à commis pourquoi faire et pourquoi fallait taka grandeur oui dans absolument moko yana mutu moko sinalenga tenzembo beti yemda komelo ba parole komelo a pizza ba parole habité ba cha okoto nazana ya nani wana so na ebiso yebisa ngai kana loba Loris Ndeka so Loris Ndeka webisinga c'est quoi ba Loris Ndeka peso ba parole na nzembo te peso ke po yen te yen azarana ya ebike a fait des nuances mutabani yebi ndeto vivre na ina ba ndenge yebika so zana bat na yo mo bo vivre ba ambiance na ba genre wana mais à part bat na ba kati na ebite yo so otanga kombo esa mo be yebi mutu wana te te na ebite yebi empereur te empereur de Ganfouf wala venanga pale wana manager na nazarana wala ndebsenga na ngabita komelo ba chambre sous te yena kominze mbuti empereur na kominze mbuti za manageraka. Merci. C'est l'ambiance, la radio plateau pour comprendre. Après, comment elle a été. Ça enregistre bien ces émissions. Pour comprendre tout ça, on a fait des nuances. On a bon musicien, on a des singles, on a pas toc. Et ça, on bien gagner tout le temps. C'est musicien qui soutenir et ça raté, ça raté. Ba musicien, on va ça makamba, ça ça na bien. Le bon monde place mo ba melio. Oh, chebi maraté mais hier sur pesi, chebi. Un peu dans les mille, quand tu es sur la rive, tu as un point en haut, 5e génération, bangonde, bakani makambo, bangonde, banini parce que banini. Deuxième chant dans les années. Deuxième chant, m'a mis sur maman. Pourquoi m'a mis sur maman? C'est-à-dire maman zolela, et puis il y a maman et puis ça moi pas se sentir les fois que né musala père que né musala article maman na parlé, mais zolela banane so ba yunga ni c'est-à-dire au coup taper bleu rolette, m'a mis sur maman, que les maman et tigre baisse na parlé. Comprendre? On a un message en timbre moi. M'a mis sur maman. Ça te royoka. Donc nous profiter pour aller matundu vendre manger na Jobour. Donc na zomo na ba katine zayamo, m'a mis sur maman yango.
maya miso mama matangi eloko natika nango selo sambo nzakumba piche yokanga ata mwa mawaye nazolela azonga ata lelo soki okoboya ngai boyanga na malembe tina nini yoko luka rezo na nzoto na ngai bandimaka moto na maloba te Waterloo le médiateur ngai bosa marite mwana nzambe mokili ebeti ngai fimbo nasali nini opi grâce lefe asali nini manga motema na ngai ekota na kati ya koma na absence na yo mpokendo tikanga présence na yo eza oxygène nanga Brenda Anna mama ye jansima kese mais nazoka mwa Marlène miaka yo boyinga lefe ondenge nazana koma bamedese bazoseka ngai mpo bolingo ye meminga na salle d'urgence soki nzambe asalaki transmission ya baide mbe na transfert yanga ye pa medese abengelanga chance ya yo mbangwe Empereur Asepeli Empereur babia empereur de Kanfufu babia empereur de Makambu azo kochika les gars manager mais bon dis-moi pas empereur mais bino bozara boy le lo ngaso na découvrir ça ka empereur oyebi normalement na yebi ke nga na mona ki Waterloo na sima ya vela nga manager empereur de Kanfufu mona lobi ngono bisa empereur o yeli soute parce que man na comme na niveau na komi empereur yo mukie et c'est en forme de moi vimba le roi Waterloo ma manager nga parce que yo na bureau za moi passe na bisa ki nga na sala mambo na tira fait de nuance il y a ça fait de nuance on a dit ma maman voilà na bisa ki yo za ma miso maman c'est-à-dire on peut comment nga yo mo te banzem ku des belé escalier ba tapis rouge Waterloo nazo komati na sa musalati c'est-à-dire ngamoko ba tapis rouge ezali nazolo ba bato bazana posa ke ba yembelo nzemu l'effet de nuance yeyo banzembo ezali ba complet soki oyembelanga loko ndenge fela ndenge yemba no yemba ngai bango ba yemba na matoite biso tu yemba na munoko c'est-à-dire ngape na pedra nga tenga okotenga peut-être na leader wana leader oyo yebi wana tatiko ba oyo yebi otie wana no banga nga no kota fuste parce que ya yemba na matoite biso tu yemba na munoko mara na voix ala matundu venanga jo sar mondial na Suisse les types yo les petits yo c'est-à-dire nazo continuer kokoma na continuer ba travail parce que na bi o ezali boso ya minene ko to bele rote na continuer à travailler ça fait des nuances nzembo ya mai misama mesalinga bien makasi on bezaka yo moko bien mo to komi nzembo na yo parce que yo zano écrivain ozano parolier yo zano ba parole ba tuté yo moko nyonso rando lobi ona mais ba dans le monde de la musique un jour pose en a besoin d'entendre parole et pas monte. Ah oui c'est normal mais on a beau été na binde premier bord on a na sala qui fait des nuances mais oui ticket oui ba yare to ko mara ba kita et so c'est un album be mambo belé et c'est un faut intervention rapide faisala so intervention rapide na moment c'est go travailler les souté on a mo ko compter au benda na travail single au moni ne bat l'album eza to ko mara ba 32 titres ba mobele wana yo mo peut-être oza sous trop sûreté na ba œuvre na yo on comprend c'est un rapide mo intervention mo pour mélanger yango sala ra moi bien comportant de comme na ba album wana je suis capable ya luka parole on peut ngana mo na oza bien et on a travaillé ensemble mais la minute on a ça qui fait des nuances on a deuxième chaise à single ba émission ma deuxième chaise c'est rose à chamo troisième tour mo lo mo biso donc on a nazo betelango Jogo Mube international Jogo Mube artiste yaz international les Brazzavillois donc yaz apena Brazzaville on a pas tant na mito na monnaie on a renaissance yaz international ce qui a l'on international bi ke bat ne Juventus au Mataguna Jogo Mube artiste yo fait des nuances yo nega to ko na kina ba chombo mambo ezali question facile les professeurs racistes sont une élève na classe ezaka ka implice mais na bolingo Jogo Mube yo moto la ki sanga définition ya l'amour ko kata dada mokola ko ka ko betati mais maboko ko beta poesa nature na yeye
Motambo bampuku nango ezaka kate ya kokanga mpuku. Ata muselaka te soka manke respect ko kipe ko kanga ye. Merol moko ngana sala kana bolingo ye. Jogo mobie nzaka ya kolinga yo. Poyo matana deuxième niveau esengo matana escalier. Escalier mo. Hotelo to bomba poto yeba. Madama za makasi no benda ba plus attendre lo ba wandi mateke yanga. Comme que petit là faut beta beta ngo déjà bimisango déjà pas ibate. Ta ba ko be comme ye yango ce nazole à l'ivance wana ce que titre ngo escalier Jogo Mobile international. Na mitu ya sana renaissance ya bisanga Charles ngo joue directement ya sana ba transfert mikolo blague ti. Jogo Mobile. Escalier na ngayo bongo ye. Escalier na ngayo Jogo Mobile. Escalier na ngayo Paris ni empereur de Ganfunfu na leli. Oh Mobile. Nagole mayote mama, oh mubie, Jogo l'international. Ataba ebisingai, okomina basoso mobi. Nakozira yote uno kiakopi mbweye, engaye. Merci Fede Nuance, merci. Merci Achille Production, Moutaza c'est ma caméra. Achille Production, bima mbola filma. Il y a filmé les films à Jésus, il y a filmé film à Abraham, film à Isaac, film à Jacob. Nous avons filmé à Jacob, nous avons film à Jésus. Fede Nuance, tous ceux qui sont déjà presque déjà côté là. Il n'y a pas. Album sorti, album est pour quand? Vous avez dans le studio, tous ces jeux bêtises, moment vous avez déjà clip, les jours où les gars tournent. La minute de Michel est déjà toc, ils ont déjà clippé. Donc on a déjà bazo continuer donc il y a ils aussi vraiment dans cadre de la promotion. Mais single et Robimanango mais ils aussi il faut moins temps c'est-à-dire bah on va soutenir un bateau l'ami de bonne musique hein, les amis des artistes bah on va linga artiste c'est trop nabi que mingi ba mpesa déjà na ba veo ba sala déjà banzela bazara na artiste déjà ba sala combo mais il y a beaucoup de gens il y a beaucoup des artistes ça va parler le roi babiso ba fait des nuances. Hein? Bataleza nango mais yebi ke pona ko bimeza moi passe au moni tok wana tok c'est-à-dire na papa Fox na mamna moko ba dégâts pona bunda yo moni ke na comme na niveau na mais otikali na ko ka shooter et on a aussi une intervention rapide au rançon na belela intervention rapide et on peut na aussi na mito pona ça single poussa na mais na ça na studio na travailler c'est ba biso déjà to yemba le roi misamo ya rançon mise ya na yemba le roi misamo ya rançon bien sûr. Lycée à Ranson. Limousine. Moi Mbinza. Na babi oza ba camarade na yet. Limousine. T'es-toi ba camarade, t'es-toi ba ami. Camarade azara. Moi na ba chrétien babi camarade azara ko la mningano. Ba chrétien. Esi ba yebiso yango. Excusez, ba to alobara na biso ba chrétien ba lobara. Na tout esi ba yebiso yango. Te ba yebisinga te po wana za ndeko ngai na chike na ye na ba nchiki mamo bele na bandenge ya moi coulisse. Est-ce que vous moi ouvrir en son et ça certainement. Ba jazz. Nazo ko te ko vivre. Sa présence na yo. Yo selingani ya para koma mugana yo Johnson ya Mbaninga murada zale baza ko vetenga waro bakana litama Ezabana ngara kwara ngambani ye Matoka ninye mamiyo na gatabo ye Itamatata na wewe atakutana po Ngotala fona Yema barande bato ya mona vona ce que ya muto tang limousine. Merci. C'est que déjà que on comprend que tu n'as compris oui bon non nga ndenge mo pas ba master. Tu ndenge mo te to ndenge mo ya limousine le feu de nuance. To ndenge mo te. Mais ça collègue nos musiciens. Bien sûr mes collègues mais to ndenge mo te ya sa yinga na zangai. Merci tous qui on a fait des nuances vous comprendre parce que l'ambiance est beau parce que tous on a fait des nuances oyo azoyi maman mobala azoyi je te dis sincèrement la patronne affiché ba papa mukolo mutu ya soutenir babi a ba ndimweza a to yemba ba yembi yo et ba yembi yo chama mo benem da lingita yembi na mawa a caresser voix le moins bien fait des nuances to comme presque na suka na habité mo de la fin des années. Ouais, mot de la fin donc ndeka na utako na ba début na bi ke bolandi déjà moi mingi souci na nga na pousser botala pe kana nga bo soutenir nga Willy de Bundes na Tunisie
petit na bino ye bo soutenir nga et osala moi bien nazomona bongo il y a Sami Maimbi hein artiste yeyo donc nazolela kaka moi lisungi il y a Sami Maingi artiste yeyo nazolela pour obimisa single les osenga moi ba procédure c'est-à-dire moi ba soutien wana ah ndezala moi bino webi ndebo bwaka ngo système ya jeu de ndobo wana obwaki nga na mai bobendi ngai na bimi on azaka na kata mai esenga ndobo na bino botie moi pambu na ndobo hebendi ngai donc nazomona ya Mami Diazola hein nazomona bongo Jogo Mube international donc Dadi Mazola Junior Vang champion à Londres nazomona Sofing M Prince donc nazomona bongo Chico Nzinaya nazomona bongo lisusu Loris Ndeka na Opi Grace ya Vital Kunga Marlène Miaka Jives na Londres artiste yo Junior Vang na Londres artiste yo nazomona pe remercier na yo mona Waterloo na émission e belenga boy donc artiste biso pour na nini pe nazomona venanga période de Kanfoufou manager Jérémy Dinosaure na Paris ingénieur Tupac Lema studio mastering. C'est toujours le meilleur contact na yo au azana pour ça. Ah merci beaucoup Waterloo. Ah donc il faut toujours très intéressant. Nazomona bongo le fait de nuances 80 le fait de nuances 957 hein le fait de nuances 900 excusez 45 95 29 le feu de nuances 945 95 29 plus 243 ah quand est le but donc plus 243 945 95 29 plus 243 945 95 29 on a même na WhatsApp nazan direct le feu de nuances mobimba. Merci Naba vous avez quitté la 4 émission vous avez on a fait des nuances mais au répétant la Gabon permet na papa le Tumba ou Atiki biso déjà babi d'ici là déjà tous aux matin papa ils ont des qui ça tous à wana aéroport là je vois directement la coupe ça bon mbote na ngebele ba auto ba soutenir na ngana mon vieux et Michaki mon papa na Tamil depuis quitte ça merci pour na $500. Merci bien d'avoir été reconnaissant pour nous. Et on a mon patron, on a papa Mukolo, affiché tout. TV babi chaîne nango s'abonner Mireille à ça sans oublier babi Chilo Production à filmer et de mon année prochainement avec nouveau numéro. Je vous aime beaucoup. Ciao.